Bonsoir, Naïdi qui vous est belé, au Bengi Bengi, on a fait deuxième partie à pourquoi ma base est aussi battue dans cette communauté. Alors, dans autres temps, on a un message dans bino. Alors, dans un message moko, il y a un mot pour moi dans mon, on a commis, dans Bombi Kombo, a commis, awa, alors dit, salut proverbe, maté, anayu, isabien, Batissa Boui, Tony Blair, alukela biso makambo. Bato ebele ba kokaka kozala kinya te na lipasa ya rose, c'est-à-dire British awa na Londres ekoma mwasi nyonso ata ya libala ata aza na mobali na Londres baza so mobali na ngambo Paris Bruxelles awa mobali na mosala mwasi na tongo akatisi talisa akomi France na poko azongi mawatroki ndumba na buzoba na kati ya mabala bamabala ebele ezokufa surtout mabala nyonso ebalamaki na mangembo ekufi azongi si ce soir merci parce que eza ya kovanda na silisa nyonso me eza na raison ya baeglise nyonso eza awa na kenda na mabala neti ya mangembo après une année mabala ekufa me toza 10 ans na bana 4 il faut kaka tokendaka mangembo mpo libala ekufa toza ebele bamaster na mangembo mabala ekufa donc tolobaki ete na oyo toleka nasalaki erreur eza Ephésiens 5 22 à 27 nga nalobaki Ephésiens 22 5 à 7 c'est-à-dire nalobaki na confusion bakanisaki na oloba Ephésiens 5 nzoka nalobaki Ephésiens 22 erreur eyaka na rectifiaki na makomi na Ephésiens 5 22 tuna 27 bazobisa biso mibali balinga basi na bango basi bazala soumise parce que baraison oyo ezotinda beaucoup plus bamabala esimba te moko ya raison yali ya manque ya réussite ezali manque ya koasocie nzambe na relation na bino raison ya mibale surtout mabale euta ya Kinshasa bapara ya mwana mwasi ntango mwasi azokende na libala bazobisa efongola miso mobali azali mbeto hôpital me ndeko na yo te 1 plus 1 égale 1 soki Jean bali Marie bakomi moko baparent Marie bakomi ya Jean baparent Jean bakomi ya Marie neni ni yo mwana azokende na libala azobisa fongola miso mobali aza mbeto hôpital e na koyebisa bino bandeko na nga ntaba ya poto aliaka matiti ya poto taba ya Kinshasa aliaka matiti ya Kinshasa botikaka bamboka tie babala na bango na bango bamboka tie bango na bango mabala na bango esimbaka bien avant obala mobali fo yeba background na ezali na uta wapi asala nini asala nini bino bokoma bokutani na mutu na 11h na 12h bobalani na 13h boboti na 14h bokabwani na 16h bokomi bokunda alléluia et puis na mangembo na baeglise ebele ezala epa Job ezala wapi na baeglise oyo nyonso to bapase ya basataniste wana omoni bango bato bakomi mabala nyonso ekenda kuna esibalama kuna ekufa pourquoi l'homme ne donne que ce qu'il a so yebisanga moto okola mukuna Pascal mukuna eveke ya Kinshasa moto okola mutombo kalombo na baimpiliki oyo nyonso tu oyo ya mangembo soki atie maboko lokola aza impiliki na kindumba azosala nini azopesa 50% kindumba 50% implicité epa mwasi 50% epa ya mobali yango ozomona bokoki kovanda te mwasi alingalinga te osala kindumba mobali alingalinga te mpo moto atie bino maboko aza ndumba aza ndoki. Deuxièmement, n'importe qui akozala parrain na yo te mpo moto azala parrain fo azala oyeba background na ye asala nini avivaka ndeni lelo baparrain ebele bakoma kobima na basi oyo bango mo bakambaki mabala tala na église ya mangembo surtout ana Manchester Jean-Claude Mangembo alaki mwasi nyonso presque basi mingi nalobi basi nyonso tu te mais nalobi presque la plupart avant yaki nobali so ye moko fo agute ona la plupart ya basi na mangembo et puis soki omoni bien omona soki na mangembo oyo ya Manchester nazoba oyo ya Manchester oyo ya Londres nazoba témoignage bomoni ba message oyo ya Manchester soki kaka apesi yo kese c'est-à-dire akomi so makambo alors mabala ndenge wana ekoki kosimba te mpo batia déjà semence ya mabe alléluia alléluia baparent ya mwasi bazoyebisa mwasi mobali aza mbeto hôpital fongola miso
Oyo mwasi ya fongola miso, afongoli materi, afongoli munoko, afongoli suki, afongoli nyonso. Po ba parents ba yesaki kende fongola miso. Mais yo ya fongola miso, afongoli nyonso. Mwasi balobi na tongo mobile ake musala, ye ake lo adui talis akati France. Ya ake kuna mobile wana kubale te, azoyi babambon awa na ndako gaz courant tiaka te, bazo pesa mobile. On reconnaît le niveau de la crainte de Dieu d'une femme de la façon qu'elle sert son mari. La femme, selon Dieu, est celle qui est soumise. Elle est libre mais dépendante. Moi, si nyonso, na tongo nyonso, soka la muki, il faut ça la nyonso tout après ça mobile le plaisir. Nzamba sala moi si pour na plaisir à mobile. Tala. Mukolo Adam a Ève ba péché na Eden, je crois dans la Genèse 3. Premier jugement, premier court, premier tribunal, et ça dans le monde des na Eden. Nzamba avant d'ici, Nzamba est mon grand juge, avant d'ici, Nyoka, avant d'ici, Mwasi, avant d'ici, Mobile. Atuni Adam, Adam obi Mwasi, Atuni Mwasi, Mwasi obi Nyoka, Ayebi Nyoka. Alors, yo Nyoka, Nikolo Sali de na Pinirio. Obanolia Mabele, Obanonguruma. Ayebi postérité mwasi ekoniata yo yango Yesu Kristo fallait kobota na kati ya mwasi po akopisa baloba oyo loba na jardin d'Eden aniata nyoka na mutu mais esa di mwasi alobini ton regard sera tourné vers ton mari et il dominera sur toi. Femme, écoutez, ton regard ne sera pas tourné vers ton pasteur, vers ton parrain, vers tes amis de l'école, collègues ou quoi, mais vers ton mari. Il dominera sur toi. Et ça dit, ordre, si Mobali a dominé. Mobali dominer sur moi, c'est la cité au Nyokolaye, au Nyataye, mais elle a dit, on accepte Bolino, tout a été soumise. Alléluia. 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 Dieu a créé la femme pour réjouir le cœur de l'homme. Une femme cherche du matin au soir à pleurer à son mari. Attends, on a Genèse 3:16. Proverbe 31, 12, Proverbe 3, 27 à 28. Alléluia. Nalobaki taba ya mpoto, aliaka matiti ya poto. Taba ya mboka, aliaka matiti ya mboka. Yoza mwana obota mana Kinshasa, okola na vie ya bien, okobala un villageois, alors okata banzete mbila, asali fort, personne, nzela Nigeria, papa, akomia. Mais couple wana ki bandozala na ba problème parce que le monsieur a la mentalité au katamila. Bien ka koma na poto même to zabwe. Ba passeport rouge bani nzela pe muto ya itinéraire à poto ke sana. Moto ya directement poto. Afrique ti awa azana résonance mususu. Moto ya nzela ba Nigeria, ba nzela makolo, bani na bakanda yo na linga yo na nzela ko kate na bakanda ba nzela ozo moi cité. Akoma ko suspecter moi si. Et que na libala ceux qui confiance sili. Confiance faisait la mutuelle. Les couples doivent se satisfaire en commun d'accord. Même pour que nous sommes là, moi, si fois c'est la permission par mon bal, d'ag, n'a pas jeûne prière 3 jours, et ce peut c'est la permission. Mais le premier, le 2, le 3, tout ça n'a jeûne prière, qu'au bon de la colère, qu'il a marié. Au moment où il y a toujours la délégation à maman, où tu France, par les A. Un peu partout. Quelles sont les conditions pour venir te voir? J'ai pas de conditions. Je ne taxe personne d'argent. Ceux qui viennent ici, ils viennent de leur cœur. Ils viennent avec le cœur ouvert. Bon, la sœur, bitabé, manga, avocat, ou tu France, na enveloppe, na bango, pour soutenir, moussala, la télévision. Enveloppe en gros. Ils allaient dire ça à la télévision. Nambo Monakati. Oh, nous, c'est tout baillé là. Yango. Et où tu France? La force, la sécurité. Bah, il dit que d'ailleurs, autant à Moussa Nanza n'a pas au pambati. Est-ce que la vie, non, livre. Mais, quand tu prêches la parole, où ça Moussa Nanza bien, Nanza me le fouta. Alléluia. Alléluia. Quand est-ce qu'il y a mariage? Le vœu, l'homme et la femme. Proverbe 20, 25, Deutéronome 23, 21.
Que ton oui soit oui, car tout ce qui vient après vient du malin, du diable. Alléluia. Le mariage est scellé par le parent. L'église ne marie pas, mais c'est la famille de la sœur, de la femme, qui marie leurs enfants. L'église est là pour bénir. Mais le lot au monde, pasteur, famille évité, pasteur a reçu un costume, na aseneli mwasi na ye, abalisi mwasi ya mwana bato, par famille évité. Et puis, mariage à solo, c'est une église, c'est un vrai mariage, et ça, la famille est pas mal ici. Même aucune église, c'est tata, maman, la vie, sera pas mal ici. Donc, ça dans la Bible, c'est là, il n'y a pas l'église. Mais là, on surtout à l'église, même quand ça met l'église, église à solo, sabbat, ils allaient samedi, ça met la samedi. Quand on semble la dimanche, samedi, ils allaient journée, samedi, c'est les journées à soleil. Quand on semble la dieu soleil, normalement, église, il faut que ça met la samedi, sabbat. Qui t'a mardi, qui t'a jeudi, et ça dit business à ma pasteur. Église, il faut que ça me colombe samedi. Et que ça ni dimanche, et que ça ni mardi, même ni jeudi. Ce qui bat tout le monde, et pas maman là, dans la tombe, midi, pourquoi? Voilà, nous sommes déjà business à Kindoki. Et merci pour la réaction, Abino. Maman Kalanga, à la sorcière, à la missa, ma seke, il faut allouer délivrance. Ce qui n'a qu'aussi, ayebi sabiso akoma prophète nini nzamba lobelani et puis prophétie nini musana ko fuko ransona ka batumbo osala tambo ko pesa ka témoignage ki ndoki mikolo nyonso par la grâce kindo maman ana lukanzambe bino adozo pesa confiance etali. Alléluia. L'homme et la femme doivent s'aimer. L'homme qui maltraite son conjoint se maltraite lui-même. L'homme et la femme sont devenus une seule personne, une seule chair. Alors, 1 plus 1 égale 1. Ceux qui n'ont pas libogo oyo, comme libogo on a libogo comme moko. Ceux qui n'ont pas beta oyo, n'ont pas beta namoko. Mobali beta ramasi na mbeta la yemoko. Et moi aussi oyo, mobali oyo, il y a un peu de concession, ça mobali a solo luka ba problème te, kubala yara jamais moi si oyo, a outi na libala mususu, azana bana na ye. Luka yo mwasi ona abota to bani obota ye. Mais so okuta na mwana mwasi moko azwa problème akabwa na mbali na ye abota yo lingi ye il faut linga bana wana baba mbana note bana wana le babota maki bayeba kiote tata mwana wana paza azape mbanda na yote. Alors pourquoi zo ina bana ba? Pourquoi yo lingi mwasi me bana wana ata bisou ata mikate ata nguba osoma te même so okena Kinshasa so okena hôpital na hôpital parce que ata fiche wana aux aspirines, aux akinines. Bien aimé, bana basi basana derrière, mais mibali ya ba villageois ba histoire a rotangelo biloko na nzungu, a rotangelo courant, a rotangelo mai, a rotangelo TV na air la TV, a rotangelo na air ya rosomba gaz. Parce que na villageois ba yebi courtoisité. Parce que dans le village courant à la guité, dans le village azali no sale la bakoni. Le poids s'adapter dans la situation à la ville et ça va pas se mettre. Et puis, au village, on a mis sur la base de la touche, même nous sommes Kangoula, na mis sur la base de la touche. Il y a eu mon mois, c'est le tout. Sans esprit, il y a un appelé James Kelekelo, grâce à l'âme dans Manchester 007. Alors, dans Manchester, villageois, comme président, article 1er, il y a code, il y a Congolais à Manchester. Moi, Moutamboka va diriger Manchester. Manchester, il faut avoir la citadin. Outa Lubumbashi, outa Kikwit, outa Kinshasa, outa Bakongo, outa Kisangani. La citadin de la route diriger la villageois. Liba les élo wa kitoko. Liba là, et ça la makaka pour na robota te. Liba là, et ali journée. La journée sur la gentillesse na moi cité. Na journée soko pese lo walingite ko expect yete na butu asala oyo oli libala solo e bandaka na moi po na butu na yo za malamu soki mwasi oza gentil na ye opesa ke ba cadeau osolo na yo bien aoza pe bien po na yo mwasi pe soko za soumise na mobali na yo obengi ye lokola aba anani sara za obenga mobali na ye mon seigneur est-ce que mobali soko bali yo a honorer yo mais mobali soko bali yo te a déshonorer yo. Est-ce que vous avez à Balayo, tu as des honoraires. Vous avez la chaîne, le 1er et le 2 décembre, dans les 3,
tokobondela makila ma Yesu oyo ezalaki deuxième partie ya libala merci pour votre